Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, diaspora partout dans mon kili Obozali, pour sa confiance et fidélité. Ya Kolanda Monda école au magazine d'actualité, mon Kolalelo, et la journée mon compte Boxlabi na cadre rétrospective pour Bomona. Ben élément ni et marqué qui semaine mobimba. Alors merci beaucoup plus. To côté Kolanda ben élément au moins mboka écrit ma tête à bon par rapport à élément et marqué qui semaine peut to ko juste après. Nekolanga ya Congo, Toutaki Komo Landenge, sortie officielle de l'Union Sacrée et Salamaki le 29 avril avec impact et idéologie. Mais Nini, Tokoki, ko retenir dans le discours Yaba, Grand Golo, Oyo Tomonaki Koudan. Selon le président Mbosso Alabaki que le 20 novembre 2020, Ezadati Oyo, Félix Tshisekedi a Sengaki to Sanganape et Tikali date historique. Tandis que le 5 avril 2023, Nedati Oyo, Basila qui charge ya union avant et comme réel union sacrée liboso ya mokili mobimba. Pour la mosso, désormais, Basali force politique moko Oyo, et tikala jamais cause la République démocratique du Congo. Alors, que union sacrée et consala tout, pour la consilissa, la difficulté Oyo peuple azalango surtout, l'ikambo agression rwandaise. Union sacrée, et la plateforme politique électorale et na mo peuple asika. Ya espoir ya ba Congolais, na ba makambu nyonso, défense ya patrie, kopé sa peuple congolais et sengo kaka ndenge bazoluka. Christophe Mbosso abakisi ke toti kako rêvé donc ba élection et cause le 20 décembre 2023. Pour na bango, na union sacrée ba koya na 50% ba jeunes na législative nationale, provinciale, municipale et urbaine. Na oyo etali dialogue kuna kutu alobi boloko la makanisipo et kozala nango te entre majorité et opposition. Sinon te ekokoma masolo ya prolongement ya badate ya élection la République démocratique du Congo. Donc aseki kaka le peuple congolais de akatali kambo yango. Toe bakele maloba na ye azako continuer koloba ke nyonso eza théâtre te. Awa biso monda ekolo baleka Yezu. Lokola toyoki ba discours ya boye, tokosenga kaka la bandeko ya opposition, botika kozala distrait nokite ekokoma o bayibaki biso ba voix. Yango oyo, bo créer ba stratégie na bino ya kitoko po yango nga mapona nyonso eleka pe kitoko. Yango tobetika munda po nyonso eza théâtre te. Mbana ya Congo na makambo oyo etali bitumba na partie est ya République démocratique du Congo. Et Sengeli Boyebake, ba contingent ougandais à force régionale, ya communauté de l'Afrique de l'Est et ACRF le Mokuse, ba kotaki déjà depuis lundi 1er mai 2023, na Mabenga, localité où est le territoire à Rutshuru, kuna na Nord Kivu. Armée ougandaise, oyo ezala ba soldat na Bunagana, Shengerero, Pena Kiwanja, bakokisi mosala na bango, ya kozwa bamboka oyo ezalaki prévu selon opération oyo bapesaki bango na cadre ya force régionale pour na ko renforcer protection ya ba civil kofongola nzela ya Bunagana Rutshuru, Rumangabo pe Goma de manière que circulation ya batu na biloko la bango pe renforcement ya ba aide humanitaire et salema kitoko. Kutu na communiqué moko ya force régionale eza kolobake basaleli respect déploiement complet ya ba troupe la partie est République démocratique du Congo pe cessez les faits entre les rebelles F23 na FRDC et Monani. Pour la bango, baza toujours engagé et déterminé dans le processus ya paix et la stabilité de la partie Est République démocratique du Congo. Nyonso kaka pour na combattre la souveraineté et intégrité territoriale ya RDC. Na oyo etali ba soldat wana ministre de la Défense ya Kenya a ABC secrétaire général ya EAC. Changement ya ba général ndenge esalemi donc ba nommé général ya Sika Alphasar Kyugu D a commis nouveau commandant de la force régionale de la République démocratique du Congo a remplacé Jeff Nyanga. Masolo Oyo est à suivre pour souci à Congolais et Zande Amona FRDC à Kotape Avanda. La bambo kanyo sola po assurance pe confiance ba Congolais et Zala Makasi. Biso mbonda ekolo to betisika mbonda. Au total, 15 élèves déplacés, bakofuta ni frais à participation, y a dissertation, ni bafiche, ni encore moins frais scolaires. Décision Oyo Bazwaki Yango, na gouvernement provincial Oyo, se porter garant, ya ko assurer prise en charge ya bana Oyo. Selon directeur provincial ya EPST ya Kwilu 1, frais à participation na dissertation, eza 70 000 francs congolais, pe bafiche eza na 50
52 000 francs congolais. Denis Changa oyo aza prophète ya Kwilu 1 apekisi formellement na ba chef d'établissement nyonso ba exige mbongo epai ya ba élèves déplacés. Na yango po na année scolaire en cours, province éducationnelle Kwilu 1 a eu en charge ba frais ya bana au total 568 élèves déplacés oyo bayambaki bango na ville ya Bandundu. Yango biso to betisi Kambonda. Mwana ya Congo boye bake mikolo eleki tolakisaka bino ndenge Denis Kadima oyo azali président ya CENI alakisaka position ya CENI epai ya Organisation Internationale de la Francophonie OIF na mokuse na esprit ya korasire ndenge misala esalemi. Mema solo yango esepelisi mwana mboka Lambert Mendete oyo azali député national pe président ya parti politique Convention Congolais Uni CCU na mokuse. Pona ye alobike koprésenter liste na biso epai ya une rwandaise eza synonyme ya kopesa position na biso epai ya ndoki ya Paul Kagame. Donc Lambert Mende atelemeli Kigali aya ko contrôler d'une manière ou d'une autre processus électoral oyo eza kosalema la République démocratique du Congo. Nyonso oyo esalemi parce que Denis Kadima président ya CENI ayambaki mokolo ya le 24 avril 2023 délégation ya OIF ezali kaka organisation oyo basalaka audit ya fichier électoral ya 2018. Il faut koyeba ke OIF eza lelo dirigé na Louise Mushikiwabo moko ya ba oyo bazali kosala pene ya Paul Kagame na qualité na ye ya député national. Lambert Mende aboyi mboka ekota mouvement wana et surtout que asala trône Joseph Kabila Kabange ayebi mwa ba réalité ebele. Donc lokola azala union sacrée apesi makanisi na ye po idéologie etambola kitoko. Il faut koyeba ke République démocratique du Congo eza toujours kofunda Rwanda ndenge aza ko soutenir ba rebelle ya M23 oyo baza ko contrôler ba localité misusu ya province ya Nord Kivu. Kutu ba expert Nations Unies bango pe bayebi masolo yango. Biso monda ekolo tokosenga kaka sagesse ezala epe bakozi ya moka po permettre que discrétion ezala masolo oyo etali République démocratique du Congo. Yango tobetisi Kambonda. Ndeko ya Congo tambola na mokili omona makambo tolamukaka toyebaka te soki tokosilisa mokolo kitoko et surtout na bandeko na biso oyo bamesala kokumba mituka bamoto to pe ba oyo bamesala kovoyager partout toyebaka te soki tokozonga ndako na kimia. Botala population oyo bozali komona bokotuna ngai ezali wapi. Tozali awa na boulevard Lumumba mingi na commune ya Kimbaseke esika bozali komona awa moto oyo bozali komona ya 3 pine esbeti mobage na shite na ndenge ya voiture te kutu batu bazoki na ndenge moko ya blagi te. Yango magazine Monda Ekolo oyo ezalo ba reporter de guerre batambolaka partout bakitaki sur place bino moko boyo kanere population ebetsaki Monda pe botrane événement elekalaki. Vraiment muta moto wana événement leki wana ndeko na ngai tomoni mutu wana azana kwiti na ye azona ba kwiti na ye aye mutu a 3 pine ye donc esali accident moko ya kwiti. Donc moyen ya koloba kutu ezate parce que esali bato bena émotion moko ya grave. Ba chauffeur mususu bazaka azana kwiti aketambusa mutuka soki akutani bwise boye bango bato bakwiti batikaka te bango babomaka kaka. En tout cas il faut l'état asala alandela pena balwa ndenge esengeli. Il faut soki mutu atuti boye il faut akanga kaka. Awa tokosenga na bakatisi boulevard boye bakape eska kokatisa po bandeko misusu ba akize ke accident oyo ezali cause pona ba oyo bamesa kokatisa boulevard tandis que bisika kokatisa baboya bango koleka pe tokosenga na ba oyo bamesa kokumba bamituka tobe bapoto botikaka kwisi avec kokumba yango po molimo ya moto basaka yango aventure te. Yango biso tobetisi Monda po masolo oyo epesi mabe makasi ya pasi surtout. Après passage na ye na ville ya Kananga, Ben Jonas Kabangu abengisi bakasaya présent na Kinshasa na rencontre monene au mokolo ya samedi 13 mai 2023 na place Inka Yuka RDC na kati ya salle polyvalente.
Mama ya likambo totem et kozala bongo kananga. C'est le moment à partir ya 13h. Boyei malamu na bino boss. Bonjour à tous, je suis Ben Jonas Kabango, le fondateur et président de la Fondation Ben Jonas. Je vais à travers cette vidéo vous inviter tous les ressortissants des Kananga vivant à Kinshasa, vous convier à une grande manifestation, une grande rencontre qui se tiendra ce samedi 13 mai 2023 dans l'enceinte de Imka à Kinshasa-Matonge, avec comme thème Kananga, c'est le moment. Je vous appelle tous les ressortissants des Kananga qui se retrouvent à Kinshasa de rehausser de votre présence à cette grande rencontre pour le bien-être de notre ville. Je suis Kassai, j'aime Kananga, je vous remercie. Mwana Congo, yebake tango nyoso yo ozalaka la quartier, kaka pona likambo ya sopeka, sombela ngai, pesanga kabela ngai, yebake eza ba mingi, babimaka tongo avec impact na idéologie, na cadre kaka article 15, nenge balobaka, soki otamboli oluki na motoki na yonde, okozali futa na yo. Tala ndenge bozali komona awa, boko tudanga toza wapi. Toza na mai ya njili, oyo mingi bayebi yango ekena nsango po, mingi bayebi ke makambo ya ndenge na ndenge esalamaka na esika oyo. Tala lokola bandeko ozali komona, bazali kosala trafika, bazali kokamataka bato oyo bazali kowutela ngambo masina, pe komema bango na ngambo alimete, kosope bato ya ngambo alimete, kokosa na ngambo masina, po misusu babwela bango likama mituka, babetaka nzela oyo po ezaka mobangela raccourci. Oh, mizu bazali komona kuna, mame, bango nde babimisaka bazelo, oyo mona totokelaka bandako, tobetaka babrike, kaka na babwatu na bango. Yo oyo, omesala kovanda, kosengaka, vesombela ngai, kabela ngai, pesa ngai, yebake osaka fome solo, na yo oyo mesala macheti, tala article 15 ya kitoko yango yo, po osama na mobali, osala makasi sukola bango, eloko moko te, oleki bango, o esala keyo, otika la kaka l'esprit ya sopeka. Ndeko la ngai, tolakisi bino bandeko oyo, po bamona ke, basalaka bisala bango, babokola ba famille, ba mabota, pe bazako vivre kitoko, avec impact na idéologie, atako, baboyaki na bango, koloba men, lisolo oyo, ekena deja nsango. Biso mbonda ekolo, magazine d'actualité, to encourager bango kaka po, comme on bazako sala, mabota pe, ezako vivre, ezalaka nde boya, e monani kitoko, mbonda ebetami. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba Congolais, surtout à la ville province ya Kinshasa, toluka kaka mingi kotalaka likambo o etali développement yango. Magazine mbonda ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po baye ba kobimisa vision la bango, ba kinwa bayeba nini bazali kokanisa la kati ba vision la bango. Botala bino moko tomesada koyamba batu na babiro na biso, na plateau na biso, po moto na moto apesaka vision na e. Yondeko ozali kolala, yebaka ke po ozala un bon leader, esengeli oleka na plateau ya mbonda ekolo, po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes, mokili eba yo, ba confirme ke ozali leader ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka, moko bazali koyamba bango, mwana mboka aledewa, pena mwana mboka Megrine Kambembe, bayambaka bango avec impact pena idéologie po, ba question esalamaka ya kitoko, ko permettre ke moto na moto ape sa vision na e population emona yango, bona na soma eloko oyo. Eza petit peuple. Do etumba nzoko ka matiti ne mona rapasi. Matiti ne mona rapasi na etumba nzoko. Donc yango na zoko exhorter na profiter à travers émission OYOP. Je vais continuer à répondre à la question na yo, mais na exhorter ba ndeko na biso oyo bazana politique na Congo central, ba yokana bazala moko na monoko mboka nanga balobaka mikami mbwa lekila kumosi vumbukila kumosi linkoloba ba poil ya mbwa elala kanzela moko elamukaka pe nzela moko.
qu'il y a des problèmes parce qu'il y a la punition, peut-être qu'ils allaient lier par rapport à ma belle 4 générations avant. Parce que ces 4 générations, eux, ont puni, c'est là que tu as solo. Mais ce que vous commentez, est-ce que Mouton a puni pendant les 4 générations, ils ont délivré avec quel pouvoir? Il y a un autre papa de pouvoir nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zakina muntu ya miso monaka o mona oazo solano azazi contact de maître mutu oui parce que tant yo zana problème yepa nanga na za sungate fona kota na mozindo na kolingana yeba ba setre na yo fona kota na kati ya ba setre oya yo ndenge kaka bozali komona wala pe baza ba leader o ba bipesi mingi na développement de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko yo pe tala numéro na biso yango wana soki olingi ozala prochain yeba kobenga biso pour permettre que to yamba kitoko olakisa ba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance yango magazine bonda ekolo to betisika bonda ba leader solo solo. Kinshasa ekoma na ngonde ko vivre na taux du jour. Vie ya ba Congolais ekoma na ngonde ya mayoto, population eleli mingi na lolenge mboka eza kokendele po vie nyonso ekoma na ngo cher. Kalakala toyebaki lipa ya 200 francs kasi lelo oyo ezalaka lisusu te. Kolia ekoma lokola Bible eloba, tu mangeras à la sueur de ton front. Degré dollar pe biloko emateli. Ezoyebana te soki tozokende wapi mbongo ya bapaya ekomi na valeur koleka ya biso moko. Ministre ya économie azokomona tote population eleli eza komata moya kosala wenze eza te okobima na moins 5000 moya osomba biloko eza te bana bazotonda te toyebi te tosuka wapi bokipe biso na makambo kolia eza faute o bato bazotekela biso te eza faute biloko dollar chaque jour ezomata bazosomba biloko cher moya pe batekela biso moins cher eza te bosunga biso soki te tozobumuka bandako na bana na bamama na batata toyebaki tosomba biso ke na $100 bapeso 4 carton bazongiso day 1 lelo carton biso ekomi na $100 bana babika ndeni tovive ndeni yango nde moto ebikisaka bana wende eza te ozotaka bana bakolia nini ekola 1500 okosoma ngo ndenge nini masangu kutu koloba te kantina masangu 7000 okoloba te saki ya mbino mati 800000 moya kosoma ngo eza te tokomotangisaka bikolo otie ndamdambo oteka moye de vivre bana batanga balia moye bana batanga eza te tozosenga na gouvernement mobimba to pe na ministre ya économie atala nanu situation ya to ya dollar pona kobongisa lobi na biso social scolarité pe makambo nyonso na ndenge ya malamu eyokani. Ministre d'État ya Justice Rose Mutombo azalaki na Goma na province ya Nord Kivu mokolo ya samedi 29 avril na cadre ya inauguration ya bâtiment ya palais de justice ya Goma. Na maloba na ye numéro 1 ya justice congolaise alobaki ete ba sanction ya makasi ebongisami pona ba magistrat oyo baza ko se livrer na ba pratique ya corruption. Pamba te corruption ezali racine oyo eza ko boma fonctionnement ya ba institution ya mboka. Rose Mutombo, ministre d'État, alobaki ete infraction ya corruption et salemaka entre un corrompu na corrupteur. Na yango ba sanction oyo eza prévu eza pona ko rééduquer ba nyonso bakokoya na bambeba oyo. Pona ba magistrat oyo baza ko se discipliner te, ministre d'État ya justice alobaki ete mingi bakopedge misala na bango po et servir les sons. Pe asengaki na population ba dénoncer ba bavi judiciaire nyonso oyo ezali ko bebisa image ya justice congolaise. Yakoyeba ezali ete c'est la justice qui élève une nation. Awa ministre d'État ya justice alobi akola la pongite ako combattre corruption tina misisa na yango. Bongo bino ba magistrat oyo bolemba kanyaka te mbano na bino esi eyebani biso tobetisi kaka mbonda. Monnaie Congo, boyeba ke lutte contre la corruption et l'impunité, yangonde eza cheval de bataille, ya mwana mboka le président Tshilombo Tshisekedi. Ya koyeba eza ke Inspection générale des finances, topé IGF na Mokuse, a bloqué le mouvement nyonso ya sortie des fonds, na ba compte bancaire créé par le gouverneur de province, topé le gouvernement provincial de Kasaï oriental, ti na nouvel ordre. Qu'on a de la correspondance au ya IGF,
ya date du 3 mai 2023 oyo IGF atindelaki badirecteur généraux ya 5 banques net ya BGFI Bank, Equity BCDC, FBL Bank, Transmission Bank tope tembe na mokuse PKDECO elakisi ke mesure oyo ekolongwa kaka soki correspondance mosusu ya sika ekoteli bango oyo ekouta esika IGF na bacorrespondance wana IGF akomeli babanki wana boye bainstruire baservice na bango ya kobloke opération ya basortie de fonds na bacompte bancaire oyo efongwama na balivre na bango na gouverneur ya province tope na gouvernement provincial ya Kasai Oriental. Mesure oyo e frappé kaka gouverneur tope gouvernement provincial mais assemblée provinciale na direction générale des recettes de Kasai Oriental etali bango te. Soki IGF azui ba décision ya boye pour a constater ba irrégularité na ba gestion ya ba ressources publiques ya province neti ba dépenses eleki ndelo ba marché public ya lokuta pe ba détournement ya fonds ezokosala makula avec impact na idéologie. Entre temps IGF azape kolandela ba réseau ya ba mafia oyo eza na circuit ya ba salaire ya ba travailleurs congolais et surtout que ba inspecteur ya IGF baza kopazala partout surtout na ba région oyo basimeli kope ya mafia eleki ya trop. Biso mbonda ekolo magazine d'actualité tokosenga na IGF asala mosala kitoko il faut pe ba oyo baza kokangema en tout cas makambo na bango emona na kitoko liboso population po yango nde ekosala kitoko na elengi yango tobetisika mbonda. Ndeko ya Congo yebake likolo la se mozali sezali se moko nzambe basakalaka na ete sikelaka kopesa ye lokumu mpe kembo yango boyebake kiti monene ya kafu oyo etonisamaka na molimo mosatu ezalaki mokolo ya dimanche le 23 avril 2023 na paroisse de l'église affranchie oyo ezala commune nsele na boulevard Lumumba are campem mingi bayebi yango mpo kuna onction ekitaka kaka ndenge toyebi ezalaka ntango ya kala yango eglize wana ekambamaka na évêque ya Kislete Njovu Mulenda akumbelaki masolo avec impact na idéologie ndenge kaka boza komona tala ndenge bandimaki présent ebele mpo na kokumisa nzambe mpo biblia elobi ata boboyi kokumisa ngai ye moko nzambe akolobisa mabanga epesa bato mayele bana nzambe bandimaki présent ebele kaka ndenge bozomona na baimage. Yaboye esalaki kitoko bino moko boyoka prédication ya kafu oyo évêque Kislete Njovu Mulenda apesaki po mingi alobelaki likambo oyo esengeli mokristo atika mabe ayeba kosala malamu kaka ndenge bozolanda na baprédication oyo. Leza mokoli yenga mutu moko aza peto koleka bato toyekoluka ngolu epai na kolo nzambe atelemisa biso nzambe aloba oyebi ntango ozoleka na liboso ozosanzili kati na yo ke nazozwa délivrance na kati na kabo esali kitoko komona ndenge satana azobundisa bato bebana nzambe batelemi na bopikiliki balobi ke satana akolonga bango de pe évêque Kislete Njovu Mulenda zala kaka un bon berger de manière ke bana nzambe bamona paradiso mpona kotosala maloba oyo Yesu Kristo alobaki biso mbonda ekolo magazine d'actualité tobeteli bango mbonda po losambo oyo na basantu basepeli. Ndeko ya Congo boyebake likambo ya carton rouge oyo le grand jogo Cédric Bakambu azwaki na match oyo ya retour contre Mauritanie kuna na Nouakchott esepelisaki batu te malgré match yango esukaka na score ya 1 but partout. Na yango Fédération Congolaise de Football Associée tobe FECOFA akodisaka demande ya kolakisa CAF ndenge arbitrage ya mabe esalemaka kaka mpona koluka kobebisa victoire ya Congo mais CAF abwakisaki masolo yango tellement que FECOFA aza déterminé ya koluka solution ya malamu esali ke basala contre attaque na CAF na système ya koatake sikoyo Mauritanie mpo bakonstate ke 3 joueurs équipe na bango baza inéligible lokola Babakar Niasse Kadim Diaou babetaka na compte ya Sénégal na match ya ba jeune PL1 alataka kutu mayo ya France ya moins de 20 ans mais
en attendant que CAF a répondu pour la nouvelle Oyo, Boyebake, République démocratique du Congo, et Zakaka la position à ma B, dans le cadre éliminatoire, il y a CAN 2023, Oyo et Kobetama la Côte d'Ivoire. Dans le classement, et Sengeli Boyebake, Gabonais Azawayamo avec 7 points, Soudan 2e avec 6 points, Mauritanie 3e avec 5 points, Père République démocratique du Congo et Bendi Mokila avec 4 points. Donc les 12 jours prochains, il faut la victoire pour Espoir et Zala. Et surtout que la côte de Gabon, la côte de la 5e journée, tu as dit que Gabon peut na match aller na e anyataka biso awa la kati ya Stade Martyrs et bongo na misika fourmi nini pe ekozanga pour to beta et la mboka de manière que tozo quand même position malamu yango biso to pèse la bonne chance à Léopard to bete vraiment munda et okali ki toko tun nazo yeba te bato nyoso toko voter bako sala eloko moko te bon biso to kolobela makamu mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko pona nini bana basi bakoma kolata mabe nzoto libanda makambo nyonso libanda pona nini eloko wana ekoma kobebisa bana bazomona ke soki basali bisalasala wana ke lere mosusu yango bakozwila ye ke soki nalati kitoko te bakosala boye te pona nini na bato baotonga bilamba wana babimisaki ya kotongela bana babiloko ezanga kolata ntina kala batonga yango te me lelo bato bakoma bakotongela bana bilamba mabe mama bote papa ngakombona ngai Alain Luzaido réplique na bino pona nini boye lateli ya ba jeune fille bana biboti eza sumala mote pona nini papa kosala biloko oyo bazosalela bana basi tozomona bana basi bazotongela bango bilamba soki alati nzoto nyonso libanda azotambola mutakala na ngai pona nini bazosala eloko wana bakoki kochange bana bilamba te pona nini na age na biso tolataka yango te oui ngakombonaka Alain Luzaido réplique na bino pona nini boye lateli ya jeune fille eza kitoko te na Kinshasa bon pona nini boye komi boye pasi bopo na mboka pona nini pasi eleki mingi bapara basalaka te bo bamama bazosouffrir bo bana bakomi mutu likolo puise moya bazwa ezali te yanzo bana bakomi kutelangana pamba bakomi elateli ya mabe poloka mwa sanfra bwa misunga nde yango nde komona mboyo komi pasi ndeko ya Congo likambo oyo etali babayar na balocataire ekoma kokamwisa population okomona locataire ake koluka ndako akoza ndako avec impact na idéologie mais ekoma ngonga ya kofuta baréclamation ekomaka ndenge na ndenge yango levie siri ayeli biso lisolo oyo tolanda yango malamu yaya tolobela babayere keba balocataire mpe ya mutu pasi bazalaka tolanda ndeko na nga boyeba ke levie awuta Kasai aye koluka pale ye wana depa liboso ya bayere mpe avec impact na idéologie tala ndenge azolakisa ye ndako lokola opesi 6 mois na yo ya garantie okoki na yo kokota po porte eza nango déjà vide ça va ye mpe tatu na bopasi na ye bien malesi na ye atali pale amoni keza kitoko alobi kotukela ça va papa na kokota lobi locataire mpe avec impact na idéologie akoti suka sanza kaka ndenge leka mopa oyembake locataire alota akolo lopango tala suka sanza ekoki yoka badoléance ebandi ye les locataires akota bien. Bon, kasi à chaque fin du mois, lisolo kaka c'est mon corps. Kaka ndenge bazobeta lisolango, depa les locataires aye liboso ya bayer. Papa, chaque électricité, loyer, longola kaka la garantie tokoye barale to sa masolo. Kaka masolo yango e koma yango chaque mois kutu sasa mususu, les locataires aye suzuka ba bayer. Papa, le banque a servi biso te la moni kaka. Longola la garantie to barale to sala. Et pesi bayer kanda, tala denga tomoki. Oh, non, ezalaka boye te ofuta loyer ya 6 mois nyonso kaka la garantie sikoma na kovivre ndenge nini epesi yango levie mikendo depa epai akoko tiritiri yoka ndenge nini apeseli lisolo mais vetiri kolongola loyer na mbongo ya garantie ezali kaka une façon ya kofuta levie tiri lokola azalaka nde levie serge boyoka ndenge apesi yano te pesa casquette il faut savoir mais ce qui est commis chaque mois ma mère
et surtout que garantie nyonso esili wana okomi kopesa bayeli pasi ndeko na ngai yebake ntango topesaka bagaranti tokotaka na bandako mbongo wana epermetaka mokolokolongwa esunga yo ozwa kote mosusu soki okomi kosilisaka yango chaque mois kaka na barubrike ya kofutaka nango ndako yebake okosika na maboko pamba pasi okitaka na mutu na biso tobetisika mbunda. Merci pour bozaki ebele ya kolanda page rétrospective na biso tande tokomi na suka na yango tokabwana boyete sans pour autant na remercier ba obazaki ba héros dans l'ombre. Voilà nazomona mwana mboka Benjamin Kilunga na sima ya caméra écrit limatete asini montage et réalisation édition Pangi Rachidinga allez la présentation. Merci maître okabwana boyete sans pour autant c'est la bino vraiment ba félicitations après ça nous ba félicitations mingi bande ko bazo continuer ko s'abonner na chaîne YouTube de Monde école officielle au pays bi kaza ba activité na ndenge ya politique ya religion to ba mariage to ba anniversaire benga biso ba numéro wana tokoya tokosala yango ki tokopé koleka avec impact na idéologie qu'on fasse toujours les alamakasi ba bisous à tout le monde la prochaine masse au kolo yesu azongité.